Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je suis Sarah Tola. Naelibino information moko tozui lelo. Eza histoire vraie. Yande qu'on a biso moko moi c'est tout le monde qui ba vidéo sur qui na réseaux sociaux. Soit disant abeli liboma ba mona ki na chambre hôtel ba kutiena ba pratique rituelle. Akutana ki na mobali moko. Mobala ngwa memie na chambre hôtel a drogué ye botala ba makila a saleli ba rituel et puis garçon na asimindela ke atiki ye moko na sa drogue wana na kati ya hôtel. Alors batu ya hôtel ba maître nde ba yaki kolanda ye na kati hôtel wana ba kuti la fille aza komi ye baté en fait aza komi ye baté ba kuti ba bouger zopela ba kuti ba makila na ba papier ye wana fille yango. Alors, sangue sur qu'il a qui na réseaux sociaux mobimba que la fille a beli liboma. Alors, azala ki drogué. Bande kona biso na Kishasa botika complexe s'il vous plaît. Bolongo la molimo a complexe na vie. Eza malamu te bande kona biso. Complexe eza malamu te la famille. To salaka effort ya ko dépendre na o nzamba zo pesa biso. Kobimana mobile oyebite na loba ngo mettre fois mobile moko oyebite mobile moko virtuel boyebite boyebiete oyebeta dame na ete bozo partager même esprit te bo partager spiritualité moko te okene kokutana na mutu bokeno bimana elimo okeno bimana ndoki tala neti ndeko na biso ya mwasi oyo mobile wana soit disant ba yebani te mais ba se retrouver déjà dans tel tala ba rituel o asali amemi téléphone amemi biloko nyonso ezaki na kati ya sac na ye toyebita azwi nini tozomona ba makila tozomona ba bougie tozomona biloko ebele bandeko histoire vraie esalami na Kishasa awa esalamaki jeudi o kaka. Alors ndeko na biso mamu o azala na Afrique du Sud azwaki chance ya kozwa ndeko o na téléphone. Alors tokolanda video o interviewaki ye bokoyoka ndeko azo expliquer na bokebi nyonso nini ekomelaki ye akutana na garçon wana wapi nana memaki ye kuna bakomaki na hotel ndenge nini ekoma ndenge ni se retrouver ye moko na babiloko nyonso ya bondoki o tozomona na misu. Alors la famille conseil gratuit na bandeko na biso nyonso to abasi to salaka effort totala mbongo te totalaka apparence te to salaka pe effort que sepeli na relation to salaka effort soko kutani na relation ya sika okepo otuni nzambe oke osoli pe na ba pasteur oyoka pe point de vue ya basai na nzambe bakoloba na yo nini olie ya komemama na loyenge ndenge ndeko na biso amemami boye. C'est vrai que ndeko na biso basali eloko mabeta akufi te tomoni aza en vie po bokolanda image bokolanda interview mama asalaki na ye ndeko na biso mama international ayambaki ye mais spiritualité na ye nini batie na kati ya nzoto nini bayibi nini balongoli ye
En tout cas bandeko na otikela bino temps tolanda interview ya mwana mwasi oyo na maman international boyoka nini a expliquer pona makambo. Je n'ai rien fait. Les drogues. Ali misara petit peu na bato ba obeti sa réputation na bato bazo commenter que la na mutakufa na sala ki boye. Conversation parce que ibele ba bi que non rien à foule. Ba vraiment ni na zabo ni non tambola te. Je mange pas na zolia te. Sota na bona konti. Donc c'est un peu ça, courage Penza, prochainement aux Ouamae, les bafis à qui ne peut pas Ouamae, les athées sur ma bengo kaya ok tika ngai pas maman binuki, mon qui laissait baby. Parce que tout le monde est qu'à vidéo, abimi dans toi koufa, abimi lima, qui est-ce qui s'est réellement passé? Y'en est tout le monde est vraiment la vidéo, y'a que ça qu'est-ce qui s'est passé, vidéo n'est ça la même journée. C'est ça que je dis. Dans un qui n'a pas la fin d'accueil. J'ai compris naïf. Oh, kajuza, oh, il y a connaissance vraiment goye. Oh, si poto, aïe, anamatonye, il y a quatre femmes dans la biseau. Bébé moutonaï, aïe, connaissance naï, aïe. Oh, notre femme dans la biseau, la chambre, sous solo dans la biseau. Tant que nous avons été à mobile nangate, à mobile à connaissance ya mi nangaye. Dans ces temps qui nangaye. Au fin de fait, tu vois c'est la chambre mi sonyon sur tout c'est capot tout au bête ma solo, quand les zalaka. Nous t'en tout la trouver la main. Et pour m'a donné, elle fait un bon mélaté. Et des problèmes bon mélaté pourquoi? Non moi ouais, dis-moi si naïe. Indo suma baishi oya na ho bomela ebo depuis no fanti bomela te pour prêter c'est payé ali ça parce que je n'ai rien fait les drogues ali misara petit peu na bato ba obeti sa réputation na bato bazo commenter que la na mutakufa na sala ki boye conversation parce que ibele ba bi que non rien à foule. Ba vraiment ni na zabo ni non tambola te. Je mange pas na zolia te. Sota na bona konti. Ba ko koyate. Donc c'est un peu ça, courage Penza, prochainement aux Ouamae, les bafis à qui ne peut pas Ouamae, les athées sur ma bengo kaya ok tika ngai pas maman binuki, mon qui laissait baby. Parce que tout le monde est qu'à vidéo, abimi dans toi koufa, abimi lima, qui est-ce qui s'est réellement passé? Y'en est tout le monde est vraiment la vidéo, y'a que ça qu'est-ce qui s'est passé, vidéo n'est ça la même journée. C'est ça que je dis. Dans un qui n'a pas la fin d'accueil. J'ai compris naïf. Oh, kajuza, oh, il y a connaissance vraiment goye. Oh, si poto, aïe, anamatonye, il y a quatre femmes dans la biseau. Bébé moutonaï, aïe, connaissance naï, aïe. Oh, notre femme dans la biseau, la chambre, sous solo dans la biseau. Tant que nous avons été à mobile nangate, à mobile à connaissance ya mi nangaye. Dans ces temps qui nangaye. Au fin de fait, tu vois c'est la chambre mi sonyon sur tout c'est capot tout au bête ma solo, quand les zalaka. Nous t'en tout la trouver la main. Et pour m'a donné, elle fait un bon mélaté. Et des problèmes bon mélaté pourquoi? Non moi ouais, dis-moi si naïf. Indo suma baishi oya na ho bomela ebo depuis no fanti bomela te pour. Oui Kati. Ofandi wapi? Na commerce. Na commerce? Oui. Wana commerce na ville na Barumbu Zando ezala wapi? Na Gombe. Ah na Gombe. Na commerce, oh na commerce na Gombe. Y'en est tout le monde est vraiment la vidéo, y'a que ça qu'est-ce qui s'est passé, vidéo n'est ça la même journée. C'est ça que je dis. Dans un qui n'a pas la fin d'accueil. J'ai compris
dérange pas. Nani abengaki yo s'il vous plaît? Copine no abengaki. Oui, on te voit bien. Copine no abengaki yo kombone nani? Comment est Déborah? Ok, Déborah. Ah. Abengi ngai. Je crois dans 15 heures. À 15 heures, les gens qui ont un dako kutu. Na iko benga ngana. Akombele ngana na WhatsApp. Oh, zawapi. Na ifanga na ndako. Yaka connaissance na mobe. Au tu voyage. Yaka ane isane biso. Ça dérange pas. Ça a changé de soukolipé. Ça a changé de la mannequin. Donc, quand les gens qui ont un peu de ça, qui n'ont rien, qui n'ont parce que nous, il y a des gens qui ont un peu de ça, qui n'ont rien. Naye kokende, tukota mpela kamana ngate. Bandiko pese mama solo, peka ndeza la terrasse. Tufande no la terrasse. Bajo beta masu. Bébé mutu naye aye, connaissance naye aye. Oh non, tufande la biso la chambre, so solo la biso. Tant que no boy pe a mobile na ngate, a mobile a connaissance ya mi na ngaye. Na c'est qui na ngate. Au fancy pe, tu peux la chambre, biso nyonso tout c'est capo tout au beta solo, kadenge zalaka. Tout en tout la trouver la main. Et pour m'a donné, elle fait d'abord mais la thé. Et des premiers bon mais la thé pourquoi? Na moi ouais à 10 mois sinae. Indo suma baishi, oya na wo bon mais la. Et bon depuis le fancy bon mais la thé pour prêter, c'est pénité. Comment on a pas dit ake kusoma baishi basenta ma aina ho kumona na excuse kosta mo WhatsApp mo te to mona yo to mona yo ko ila na dish ko ya na sumbishi deji apesinga apaseni na fungo bi oche vidéo na pause hein ah oche vidéo pause olongoli vidéo c'est là la compte parce que je comprends pas d'abord ça va efungwani koya na ishi asoma 2 jours apesina pe moko ye mobala milège te apesina moko na fungo te na mona wando charger téléphone parce que moi na iPhone 11 Pro Max na check on a charge wana na pourtant que fande no bete soma be au check ça pour bon ba tout que eza kata saki na la donc na milège wana na senti maman bien que la santé vertige non on dit na sunga ite donc on a tout flou tant quoi il a fait voilà non on est là là qui a fait et non c'est pas ça qui je ne sais pas dans mon cas à la réception on m'a dit maman qu'on filmer oh là oh ouais bah tu vas à qui n'a pas mot bah c'est qui est pour un ligne pour une abouille mais elle m'a dit qu'on est là on a téléphone là dans bon on a et ma réception c'est une Obi je suis fan de Konani pour moi. Et on a des éléments et des mots qui viennent pour m'attirer. Et dans ce cas-là, ils vont m'attirer. Ça c'est normal. fiancé no kombone nani to senge pardon biso nyonso fiancé na okombone nani okokotanga koma fiancé no to senge pardon Comment on dit mais mais
nyonso peuple congolais, biso nyonso balandi Maman International TV Show ensemble et avec Ndeko Kati. Tosangani tosengi au pardon d'abord pour la vidéo compromettant de ta fiancée qui circule sur la toile. Oyebi explication na moté biso pe to mona ki kaka mutu ba drogué bon ba explication ba pesa ki ba pesi ba bougie ba sali cérémonie ba rituel et tout mais moi si yo Kati alobi azali bomate alala ki pena mutu ana te la scène s'est déroulée jeudi et quand jeudi on a nde ba retrouver qui abimaki mais ba yibi téléphone iPhone 11 Pro Max na $300 à batozaki nango ba simbisi Azolela nde bozomona, azolela réputation baby, azolela crédibilité que dignité à moi c'est ça lisuté et puis azolela fiancée na a boye on to singi papa mais na France yo kama benga mninga bo me 14 dollars mais ka ko expliquer ce qui s'est passé avant quelconque décision. Bon, ndenge siko bino ba fille ya ki ne bo comment vivre. Yo kopi no ko bengo ka bo ko bima. Ok, ina mbongo parce qu'on fait pas aussi comme on a ndako. Pourquoi que n'est mbongo pour impressionner ou bien c'était quoi? Parce que zaki mbongo basimbisa kingai eza mbongo moto asimbisa kingai fi mbongo tozala ngai awa abomisanga mbongo ngai ayaki kotikela ngai nasimba yefi Je ne sais pas si vous avez témoigné que c'est que tout le monde est. Pas de problème. Oui, bien, tout le monde est. Bonjour. Oui, bonjour maman. Bonnie. Bonjour maman. Yo simbisa mbo nani kombo no nani Jessica yo simbisa kati mbongo yo ko ka bo mbongo yo mote non na simbisa ke po mala bana ko bima that's like bana ke ba papa mwana ngai ko tombo mwana to go be bana boye akobo to na sa ko ale ka brutal je conseille na préférer qui tout ye azawana asimbela ngambo na ke pa mama papa mwana ngako ezambo na ngaya makamu na ngaya ndako vanda bien la caméra au monde elo indambo. Ok, to moni yo. Sikoyo, tant yo moni muninga osimisaki mbongo makambo oyo ekomeli oposa no siko ezani eya nini afuta mbongo to asala nini parce que yo yeba mambo ekomeli mambo ane komeleki nako etane no aza mutu esale ya bien te me ngana na posa ya mbongo na ngako eza mambo na ndako na minutes oyo na banda po mutu akotana ndako kozo libere ndako bato otsozonsela nga mbongo ya garanti kozo libere ndako bato mutu daya azonsela nga mbongo na minutes oyo na libana na nga tosa okete. Ok, sikoyo mbongo yango osinga yango mpa nani osinga epa na ye to mpo baparani non tema tobanda bana po mwana ngai tobanda bana papa mwana ngai bajeune garçon ka mipupasu atika na ye na ndako yake eza atika nga na mwana mbongo akamati mpona récupere komi ya ngai mpo nga na mwana mwana ye nde todesidaki tolonga place tovanda tozwa ndako tovanda place mosusu te nalobi siko mbongo oyo yo simbisa ekati mbongo ebungi siko ntango yo oloba kuwa na bezwa mbongo mpo nani azongiselo yango kadi mais kadi eza baproblème telefone kutana nango te mobali ne aboyi ye siko aozongisa mbongo ozwali alukelanga kata solution ata kata ovanda peza mwana ngai etovanda
sikoyo oluki nani mama bakazi te po oyebisa ye oexplike problème oyo ekomi oza besoin mbongo wana mpesa ofanda te. Mommy wants to sit here. Nalobi kasi wana il faut luka baparent ya kadi oyebisa bango ke oza na besoin mbongo. Pamia kadi ndeni na oluka bonga pe na oyaka ya kabwevera bonga na mwa kadi na matoza mpe mwa musika na ya kasi bo na bebisa ba transport na marché pour cela na oza atinda na temps ya oyaka epa kadi to ya oluka famille na ye. Ok, merci beaucoup. Toyoki préoccupation non. Siko, passez un kadi, tout ça un kadi pour tout clore émission. Siko kadi na makambo nyonso oye komeli yo mo ozo se reprocher na nini? Obi Makambo nyonso ndenge komi o se reprocher na nini? o se reprocher na nini ke maman ekomeli ngai? Ekomi po anini po ozalaki na posa kobima po babengaki yo o réfléchir te maman opesi camarade no conscience okei to eza yango habitude na Non, ata camarade na ngai bengaka nga tokutanaka na biso mpe esoma mpe obengaka tofandisi na biso mpe toke na biso mpe mwa komela teke ata camarade na ngai tokenda mpe biso mwa restaurant boye tokenda biso mpe kolia nzoka te nayebi te azala na betension moko ya mabe biso azaka jardin azala na besoin asalanga mabe je ne sais pas basi azala jaloux na ngai nde namona nini asalelaka telefone ya bongo yango moni azala jaloux parce que mokili eza mabodele moto mosusu asekisa yo oliaka neme oyebi oyo na motema oyo abulelaka o oyebi te kasi nga mona ndibake akosalanga eloko wana na sango ndenge panzali ke oyo naza liboma na olia na fulu ezaka mama na nga ntongo ayokaki yango asali na crise. Siko nde babaki oya 50% malienne 50% congolaise eza ya solo wabike na 50% malien non oya 100% congolaise oui oya kolo nini naka malien te wana mpe bato ati kitoko nde baoloba n'importe quoi je suis pas malien oza ekolo nini moi je suis ngala oh ngala ok donc ce sont des choses qui arrivent hein kadi siko oza mpe na telefone te so bandeko balingi bacontacte yo mpona mwa lisungi ata conseil baobengo na numero nini ata numéro grande sœur parce que moto ayedaka ngai ye wana alingi même pas ressentir ngai alingi te même pas ressentir ngai c'est pas osandeni donc soki na émission natya numero oyo bobengelinga awa ok sikoyo yo na vi na osala nini odefisa biloko bon sikoyo liso esali bongo mpo ya nini je ne sais pas nalamuki soki babetaki ngai parce que nala bablessure mosusu na mokongo na bamanzaka oyo nalamukaki nango nakunene oleki hôpital nde nde naolandela traitement na baprière mais te soki bazalaki na étation baboma ngai nde soki ngai ezalaki na étation akala ngai nini je ne sais pas. ok sikoyo tokomosilisa bato balandi biso de partout liloba oyo ozoyebisa bato na monde entier eza nini nalingi nayebisa bango ke batika okonsele ngake na liboma te naza liboma te eza drogi nde badrogaki ngai natikala kobima na moto wana te parceke ngai nasalaka bavi wana te naza piti te naza na mobali na ngai naza ndumba te jamai nabima na moto nayebi ye te po futanga nasalaka vi wana
bongo siko na makambo nyonso famille mobile no balobi nini okenda oluka bango te to bango bamoni video te te nalobi famille mobile na oyo boza na bango na Congo okende koluka bango to explique bango neti bamama bokilo basemeki no Ok. Merci beaucoup. To comme na sona suka na ete soza di lo bamusu so bakisa. Na publier ngo partout au monde ngo. Olobela fiancé na ngai. Na lobela fiancé na o papa mais. Na olobali fi. Parce que je n'ai rien fait et ça drogue. Elle dit ça un petit peu dans ma tombe, on fait sa réputation dans ma bateau, bateau commenter que la dernière dans mon tapou, on a fait qui boit, on a fait qui boit. Pas eu conversation parce que les bébés babi qui n'ont rien à foule. Bah vraiment les arbres les n'ont pas pour la terre. Je mange pas la zone liate. Sokanga bona konti bako koyate tu omona Zero ate okumba apaka bapika mbele olandela. Ok. Merci. Dans ma caméra sur les noms et olobaka yango yo Ok voilà. Ok, merci to publier vidéo Kadi. Comment le Kadi nani? Comment le Kadi nani? Nabi kombo na o Kadi nani? Ton nom de famille, c'est quoi ton nom de famille? Moyo. Kadi Mboyo. Comment le Kadi Mboyo? Ok. Merci beaucoup, courage. Nzamba batela yo au hôpital on a traitement bien au bika et biso to tia numéro au bobengeninga bando nyo so bo na besoin ko assister yo na ba conseil na ba prière to ba sunga yo ba obengo na numéro au bobengeninga et puis papa maïsa yo ki to senge pardon mon kili mobimba yo ka pardon yambo na téléphone bobongisa. Donc c'est un peu ça, courage penza prochainement aux Ouamae les bafi à qui ne peut pas Ouamae les ates sur ba bengo ka ya ok tika ngai pa ba mo binuke mon qui laissé baby et puis tant ba bengo na rendez-vous moko aux un bon mo son mo le roi à 200 $300 ou une peu au tika on anda ata pour $100 ata pe $10 ou fait au tika en kananda. Bon et c'est ça l'ami, courage c'est la vie. On te souhaite de bonnes choses et bon rétablissement alors. Que Dieu te fortifie. Merci beaucoup, vraiment. Okay.